Donc après recrutement va faire batunyo surtout wana héritier sur Wazada qui dernier héritier. Na décidé pour héritier à la recrue dans maison mère. À part Werson na a pesé de son poids pour moi. Le roi de la forêt mutum sauté. Baso héritier. Baso héritier pe na ma campagne ndenge ka fali pa yaka na ma campagne na pala le roi de la forêt. Ndé pe ba yaka pe héritier ka na pala. Héritier so tambola bien que na Werson a ochoka te tout monde a béni sur le beso a na donc. Bon, en tout cas, peut-être on a théâtre pour moi. Là, moi, je peux un peu Moutou. Ben oui. Je peux un peu Zouezoué. Je peux un peu Zouezoué. Pour ça, théâtre. Non, tous allés à Massi. Fabrigas, l'album na bango les inséparables. Attends, nganda lotoko na okita. Attends, nganda lotoko penda boesiga penda batu ba mela masanga zanga bouchon. Abulo yo. Et yo qualité. Na maison mère wenge oyo en général peut fandi pe kaka wato yo mona Marie Paul azongeli biso lisusu awa o parmi ba grand F ba chaka héritier yo d'abord en état l'ancien na makamba wenge ko ka Marie Paul ko ba blo a genre wala de yo pour sali analyse ni sali non sur maloba ya bongo ben na regretté na comportement bien ngo ba bon parce que les loviers hasard compté parmi les ex-musiciens. Ah? Ouais. Est-ce que un respectera la légende de oui, les anciens te mboka na biso la musique. Yo so mona sika ba bungela papa Jano Bombe. Yo so mona sika ba bungela nyoka long. Parce que baza ba vieux ba se respecta. Ba se respectaka. D'abord mutozo tanga komba manka kutu pepe calé en pas de respect. Parce que c'est l'artiste on a tant sans polémique papa bato alobaka na été c'était Pepe Calé mais vieux wana benga ninja munene azalaka te tala nano oke ko provoquer Pepe Calé donc vieux wana banda mama kala ti agenda lobake fruit préféré les les beignets tu vois hein Adidas Arena donc neto za boye bana wenge donc to koti déjà na ouverture à billet 100 000 euros ouverture. Il y a billetterie donc bon dans la maison mais le monde entier botta la rémission qui te à partir de Massidi donc on a aussi un déjà bokende kosomba ba billet donc bokende kosomba ba billet pour na ba oyo bon sur internet pour na ba oyo sur internet est-ce que na Fnac ça na Fnac ça pour na bonga pas golf isola eh na Fnac ezali vente physique bato ba sur en espèce vente physique. Donc, ok, on va en vente physique, ok, na Fnac, ok, na Carrefour, ou bien ok, na Auchan. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir chez vous. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Merci à vous. Merci pour cette hospitalité que vous donnez tant à votre humble serviteur Patrick Massidi ainsi que l'émission Le Goût du Veau. Comme vous le savez tous, nous parlons de l'art et nous voici dans cet exercice parler de cet art, décortiquer l'art et discuter aussi pourquoi pas de la culture en général. Merci Nabino Baibopé Sabisolito. Merci à bienvenue Ngoïso Bozomona et image ya boye et image yo eza réalisé bon pas bienvenue Ngoï. Merci na ba partenaire Nabiso tout ça travail kana bango Alain Salambi Topesi Ombo Théâtre. Merci na yo Rémi Voima, merci na Richard Salambi, merci na Bibish Balomba, Mamicho Umba Topesi Bino ba Mbote Théâtre Topesi Mbote Lisusu na Jean-Paul Welly depuis Londres Topesi Mbote na Londres to passé également aussi na Apomayala la mer noire de la SAP et les lotos na réel plaisir to de Bisabino que to solo la na moko ya biso molobeli ya mboka na kombo ya Piroger à qui j'ai dit bonsoir na. Ouais, bonsoir Patrick Massidi, bonsoir à tous les fidèles internautes branchés à ce net moment donc dans ton début boton di bonsoir. Bon pessimiste pe matoy mabino na tina bolandi manaka mai wapi mokoma lelo penza na zali na lokumu ya boya memi longo na mopandi sango ya talo mwana mboka Patrick Massidi bongo penza na lolendo nyonso na kuyano ya mituna oyo yo kotuna ngapo ba mboka bakwa komanyola Puis je dis que elobeli oyo batanga en classe. Oh oui. Est-ce que tangi en classe? D'abord, Piroger Naza, il est traité. Piroger Naza, quelqu'un bien instruit, tête bien faite. Pour le moment, je sais qu'il faut Zaram Tamaele. Donc, Nazali, Motoyo, na Tangi, animation culturelle na Inas. Ok. Mais, Tango, on a d'abord un chanteur. Mais tant on a continué à Makambo, tant le roi de la forêt fouling tant que porte-parole, Natalaki Terango, Natalaki, Bazaki le bosso nangai. Mutulam talk neni
Nathalie oyo azokende boye. Alors pour ngana se démarquer, pour que nga Piroge na yaka na oba tutu basala rate, il fallait ngana ya na kinga. Yango monaki na tidiaki papa bolo abonza kwa. Na tidiaki papa ekamba yoleka. Na tidiaki papa Lissimo. Na tidiaki Lissimo oyo Jantamisi. Papa Jantamisi. La journaliste. Voilà. Na tidiaki papa Siama Lissongo Babolona. Ba grand journaliste donc oyo bena ki information mboka mso. Et sans oublier papa nanga Lobato Yoka, papa nanga ikombo kiminge koza kolo émission Lobato Yoka et koya kaka kombo na ye na lingake mingi na tidiaki na sangisi bango ndesko ebimisa Piroge. Piroge, est-ce que vous avez ambition à la journaliste? Non. Ndenge no étudier bateau bazalaki ba pandisango po yo kolobabo. Est-ce que na vie au ebisibiso na début na plaidoyer na yo que ozalaki na besoin aux alaka chanteur déjà. Naza chanteur. Oza déjà chanteur. Ba recruter ko pe na maison mère tant que chanteur déjà. Na opération Dragon. O anda ko yemba après otiki okoti na communication. O werason na pesa ko tâche osala osimba campagne na ye osimba moi na porte-parole campagne mutaki na sima. Voilà tout le bango ma bongo penza. Est-ce que otangaka bato wana nyonso na boule ya ozala un jour journaliste to communicateur ya a société moko? Non. Ngai depuis na mwana muke pauvre papa nanga père son âme, papa Mathieu Ilinga azala ota l'information mingi. OK. Alors nga azala mwana na azala pembe na papa nanga trop. D'accord. Na banda nga banda vanda trop pembe na so ou sala. Na commune ni. Nga na mwana Lemba d'abord na Lemba, mwana Masina, mwana Njili Kimbantseke, après tout succès na Barumbu. D'accord. Na Matete après Barumbu. Donc papa nanga azala sa uti musala avandi allié nga azala pembe na yatike langa Damaz. Tanga aussi ça olia avant d'avoir l'information. C'est pena ba télévision ba voilà. Donc à l'information ce qu'on a avant de donc avant d'avoir l'information aux RT à l'époque. Voilà. Donc on a ce qu'on a vendu na découvert papa Siama Lissongo Babolona, na découvert papa et Kamba Yoleka, on a vendu Luka Kombo. Dans la même quoi na maison mère. Koya na maison mère zanga moko nga le roi na musique trop. Donc na ba 1997 on a déjà c'est nautica classe na kimi na nga la samba. Est-ce que na kin na quartier na ba quartier otangeli biso to na ba commune otangeli biso na obetaka pe musique obetaka na ba orchestre nini? Te na tika la obeta na orchestre morti. Mais maison mère na kalisa la makasi ndeni ozala boule mbala moko qui n'est pas Weranson. Voilà. Nga déjà na ba classe, ba la classe mso se ba otala nga ba na classe Lianza. Ça va otala ngai dans ba ebi ki ya solo. Pour nga ba biyemba imba na classe. OK. Donc nga kutu yemba ko yemba na classe bato wana lo bananga yo ti oza musicien ti ko yemba na ndesko memanga na la zamba étant que fanatique na ba 1997 wana na bande ko yande fanatique oya kotala oyo mwana muke biso nyeso tano kenena sima ya la zamba wana la samba c'est wana zana na statut moko ya okapi na kati wana la samba 4x4 c'est 4x4 est-ce que tant bakabwani les rois de la forêt tikali wana ti ngaso na ndo c'est les rois de la forêt nde esali ke na yaka de 1997 ce qu'on a ko yemba na kati la samba na 2000 ans année 2000 ans na 2000 ans ouais ça veut dire au moni ba venu à Batutu presque ba musicien tout presque na mona bango tout toka lisola maison mère ngo mena na kati ya maison mère lisola maison mère ebeta marapena batu musu aloba ezaka correct c'était na ba recrutement na bango na banani oyaka na nani tant yo yaka wana nani oyo mona kaza na ko recruter ba musicien to nani o azalaka chef d'orchestre à l'époque oyo yaka wana na simba ka maison mère tant on a qui leader ezaka moko Ibwe le roi de la forêt ye leader azaki accompagné na ba collaborateur na le rôle fondé Didier Marcella na Tata Dominguez chef d'orchestre ezaka Christian Mabanga à l'époque na époque wana nga na maison mais chef d'orchestre ezaka Christian Mabanga de Chris vient nga na PC Mota na Canada Deya ezaka japonais soliste ya maison mère ya Liboso c'est japonais maladie. Hein? On a offert à combien de chef d'orchestre c'était? Tu on a fait au chef d'orchestre c'était? Chef d'orchestre c'est Christian Mabanga. D'accord. Premier chef d'orchestre à maison c'est Christian Mabanga.
Donc, wana cheta, chef, azaki ministère lora ba mission. Deuxième chef d'orchestre, c'est Zagi Nani. Deuxième chef d'orchestre, est-ce que comme cheta? Deuxième chef Zagi Cheta. Et na époque à Cheta, nana recruté Baninga. Pour yo bando ya déjà. On a recruté Zara leader yemo Wirason. Mais cheta ko peser pe na qui chef na peut-être à l'obel pe mutu. Après si pe idée. Le roi de fa yo qui est tant que chef d'orchestre. Au monde. Mais recruter ça la marana le roi de la forêt. To linga to tout moi question pourquoi parce que na ebele ya batu ba betela biso pe ba venu ya batu mais neti moi kombo moko ezangaka elobamaka mais batu belé bani yango na ka mosusu bandima yango na ka mosusu pe batu baboya yango. Est-ce que yo mona venu ya fali popa na kata ya maison mère? Oui. Piroge pas na TV. À ça la test na venu de la paix et na le pan le roi de la forêt. Na lupango to na orchestre to lo ba demi makambo différent. Kasi orchestre aye maison mère ba memi pas venu mso wasenga kimpuni pe à son nom. Vewas mtamema. Ouais, Vewas master ami intime le roi de la forêt. Na neni. Zaki Kalapene Zaki ba 98 99 je crois. 98 99. Ouais. Ni ne sala ki bazwa été. Ben wana pena na habité. Mais ayo ko ya na ye omoni mais ni ne sali bazwa été yo ye wana. En tout cas na rokota na ba détail wante mais na mona ye tanga oya na ma campagne. Tanga oya na ma campagne. Ça ya quitté pour na purifier na pire petit na ye. Non. Mais si seigneur surtout aya la maison mère avant ça test na la Zamba. Baba nana on a parlé le roi de foi Yoki Yot. Et à l'époque bah au même on a parlé le roi de foi Yoki on a parlé après bah ça on a la Zamba pour na public yoka. Voilà, pour public yoka. N'importe quoi nana azaki chef d'orchestre n'importe quoi. N'importe ya qui wana. N'importe ya qui Christian Mabanga, Christian Mabanga. On a de Chris, ouais. Voilà, tolinga tozo pena moi précision na likambango, chef d'orchestre yo comme faire Egola, après faire Egola recrutement, entre faire Egola aussi. Faire Egola c'est Papi Kakol jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et na recrutement ya batu belé auto yoka la maison mère, tout mona batu belé batanga ba combo oui. Certes Papi Kakol azaki chef d'orchestre mais combo héritier ezala kilo na kwena ngope parmi batu o baba ndeko sala peke ba musicien batikala na maison mère et ça là héritier. Est-il vrai? Oh, ouais. Héritier n'avait pas de poste mais qui influent. Il n'avait pas de poste dans la maison mère mais qui influent. Influence ni bande uta wapi? Nana ndoza na simane. Influence bande uta d'abord on a travail naïe parce que c'est un bosseur et azaki peut moto vana na le roi de la forêt. Azap na mwana ya palais le roi de la forêt. Et c'est un bosseur. C'est un bosseur. Héritier, à même Abanzemba bien, l'orchestre. Héritier, à même Abato bien, l'orchestre. Il a des relations bien, oh, il y a un orchestre. Oh, mon amour, bon, déjà, il faut peser. Pour leader, son patron, c'est toi, il a apporter un plus. Oh, mon héritier, a apporter un plus dans la maison mère. Sur le plan chanson, sur le plan spectacle. Et héritier a discipliné. Ceux qui babi rep 15 heures, héritier 15 heures à Zaona. Vous comprenez? Donc, Azaki toujours attend. Alinga Moussalani Makasi. Il y a un moment qui a un pesé bongo. Et en plus, ça comme un doyen. Parce que héritier a dernier écrit. Donc, après, recrutement, va faire, batunion ce tourna. Héritier, c'est quoi, Azaki dernier écrit. N'a décidé pour héritier à la récrit dans la maison mère. À part Werson, on a pesé de son poids pour moi. Le roi de la forêt, mouton sauté. Bazo héritier. Bazo héritier, dans ma campagne, n'a fallu pas yaka. Dans ma campagne, n'a pas le roi de la forêt. N'a pas un héritier, n'a pas le. Le roi de la forêt, yo qui est à garder, n'a nous n'anda koti, et moi, me mène à la Zamba. Héritier, ça qui vient misa naku. Il y a naku, le roi de la forêt, tout à héritier, ça wana. La première avait été la mission du solo, héritier, mais il y avait aussi Serge Mabiala, Serge Mabiala, qui pire petit le roi de la forêt depuis 4x4. Vous comprenez? Donc Serge Mabiala, on peut dire le premier ministère où il y a musique à maison, mais c'est Serge Mabiala. Pour Serge Mabiala, d'abord, Ferreté. Te faire à long, faire étant wenge kabwani. Histoire est que faire à Kendara BCBG. À l'andara BCBG. Bah tout bah bien ça histoire ya bon matin. Et ça peut être pour na ko nuire non.
tant wenge et kabwani frère akendaka we BCBG moto abengana frère na BCBG Emelia et Blaise Boula baboya ki ba moyo lokola très très pour faire qui pire petit le roi de la forêt oui mais oui ozolu ka vérité moto zo biso eza moto siko mwana ya wenge ya tongo Emelia mutabengana ka oui bato bacha frère Kal na BCBG ezara Nolias ezara Blaise Boula. Tango yo mona Blaise Boula koleka na TV koloba ba propos ka mona faire été na maison na BCBG 4x4 yo tant que ancien wana kolobani Patrick Massidi ba image les garat ba image ya kale les garat frère azoboa ka Blaise Boula azobina et bon atana via toboka misu toboka misu ta ba image de mon frère abora nana ketchup total route ba image de gars bouya zagata bouya mama oyo total image en monté te olinga pena to banana mabongo te to beta histoire to beta histoire to kotana na ba olingi ngana baby sa histoire quand c'est ça histoire et ça les lotes et ça histoire maison mère ferré héritier tikali la maison mère na biso et lelo héritier a sali héritier na ba jani na ba dumususu bato batikala kiti puis Roger P a 8 mois ba poste na ye ouais puis Roger comme porte-parole nini nana tindaka côté kuna nana longola ko musicien ezaki pona nini ndatindaka yo nina comprenaki katino pa amema yo côté ya communication. Merci Patrick Massidi dans le baron peu dans l'émission belé ngai nazalaki musicien à deuxième équipe pépinière ya wenge musique maison mais ba bengi comme opération Dragon na sala test na 2000 ans que évolué pendant 9 ans de 2000 ans jusqu'à 2009 nazalaki ko évoluer tant que chanteur na opération Dragon na comme même chef d'orchestre opération Dragon. OK et ko sala que na ko instaurer style mon na carte opération Dragon et ça nango pépinière mais nga na leka na TV na lobelango na bando c'est un peu moins confusion trop na tango na ba King Tequila ba Sankara bazole quand même ba yebso oh même tout monde boenge auto legat nani wana au pire ah yaza muto wenge te yaza opération Dragon bando ça ma confusion personnel to banda ko potana trop n'avait mon production personnel makenda voilà na ki toujours continuer ko lobelango na télévision na comment penza habitué à télévision malgré opération Dragon za pépinière ça en actualité mais ngana comme créer la en actualité et pour ça là que jour moko boy na 2009 le roi de la forêt wenge musique à maison mais ba voyager ba kenda mboka moko boy na voyage jusqu'à wazaraki nga puis Roger na sibana tikali na leki toujours na compte opération Dragon na télévision na RTGA avec sœur Nangaï, la photogénique Gilingala. Il me a animé émission Succès des stars. Oh, Tony Kokwazo Sala Lelo. Alors, Naya na lata kitoko, na vanda posa yambanga na Valère, étant que chef d'orchestre Opération Dragon. A Tuninga Neni Basango, il y a Opération Dragon. Na créé actualité. Actualité, Zaki Nangote. Namo na créé kaka. Na beta penza que non en tout cas opération Dragon toza bien d'ailleurs quand tu es en studio producteur na sauti Londres grand producteur na PC Mbote na bombi combo talaraka OK na bi keza ngo rien na bombi combo donc producteur so ici a pesi ba mbongo maka mutu donc to en studio tozo préparer ce que boyo kapé opération Dragon donc bomba madame mbongo na mino po boyo opération Dragon oh jilinga la bi mais yemba tama monso mo ngabite sene mbi ba oyiba. Ok, nous surtout dans le bana, et ça dit que les grands formateurs, les grands cas, on konza 12, Mukolo 12. Les rois, Mukolo 12, ça va 12, mais n'a mis un album Mukolo 12. Mukolo 12, à Mouto sera 12. Te so za Mouto beta ma ba 12 pas Mukolo 12. Hein? Non, ba beta 12. Ba te belé ba beta ma ba 12 belé. Mukolo 12 za tata uti ko ya poto azongi Mukolo 12. Respect n'avait n'anga les grands sapeurs. Wana fait n'abso sapeur quoi. Toi respecter quand même sapeur. Au moins on a la tibo pour honorer. Donc pour dire que les rois de la forêt tala télévision na voyage jusqu'à Zaki na honorable Pacho Panda.
na ba CG Eliott Mondobe ba ota la télévision ba tomber ce qu'on émission wana ba tomber que puis Roger na oleka ba ve ba vandi kimia ba yokanga na beti ba 12 nyonso na betaki wana et à la fin na bi yo producteur a PC Solar. OK, les rois de la forêt que kose ba nyonso tout même amotali katuku bianza en tout cas aya sérieux. Les rois de la forêt tali CG Eliott Mondobe abenga vie moni production abi oh moni tema mo puis Roger lobby est-ce que bino boyebi maman oh toyeba te bino mozilar te boyebi sanga te ote pour opération de les orchestres nanga mais ndeni ni producteur apesi bango l'art ba côté studio mais l'art ngo na yebi yango te petit dans swana e eleki na ngope ngape na bosana makamna lobaki na télévision. Après 2 jours, bah vu bazongi voyage, bazongi Kinshasa. Comment ngaba koma we? Ngape bitambola tambona na koti na la samba be. Les rois de femme moninga. Nda benginga. Yobi gasko les grands cas, grands sages. Donc a tout na no likamu musuma ufa banana na magamo boye alamba yo po akoma na likamu na yi. Na biso mokonza bandi ko kumisanga petit na ngai. Obi ga pire petit banka. Ouais, piro. En tout cas, petit, yo, pensant à petit, surtout, c'est bon. Bah, forme, moi, on a petit, non, bien, fort, ah, c'est bien, petit, on a bien. Si vous, producteur, on se bon. Bah oui. Surtout cette canne de côté. Ce qui est chic, nourrice. Donc, ouais, donc, non, massa, non. Yo, yo. Kebano, c'est le roi de la forêt. N'est-ce que tout nanga, si vous petit nanga, nani producteur, on se comme bon, on appelle ça qui pas nani. Parce que tellement qu'il a bossé là, na loba qui na, oh, non mais producteur reprise. Oh, mais producteur on a, ngabi, dans y'a baout, abi, oh, petit. Mais yonga na vandi na pacho panda, CG. Mais total qui est, ouais. Petit yo lobi na TV ki o bon album ngabi prise ya na rien na frère na créer na actualité donc maramutu na ba ki aneza na ngote na créer ka poto za na actualité oh petit yo donc au continue grand kana maramuna yo petit aux musique donc au convaincre un cas ne le mo ba lokuta c'est que ça na art de convaincre mala moro le roi de Fabi petit. Ça la demande d'emploi au commis porte-parole. Donc, à Monica Tinanga, on a art de convaincre. Okay. Pour le roi de feu, pour convaincre, c'est en facilité. Mais ce qu'on a convaincu. Après, on a au Sali Okoko, Sala Oye Poto. Puis Roger Akimi na Poto, puis Roger à Sali Boué na Poto, puis Roger Komikola la Libana na Poto, puis Roger réalité ni no gobete la banakin. Oyo kuti na Poto. Différence à Poto na Kisha ces années. Ouais, puis Roger Ekin, aye Poto, pardon. Puis Roger Babenga qui Moutalibabe, puis Roger Sala 50 ans à Wenge, Babemara Poto te, puis Roger à Okapi, comme Bele Bapesa. Roger à Bageli, Papi le Prince, maladie, après Bageli maladie qu'on a na Kin, après Kimiawa. Et enfin, puis Roger et Poto. Affaire et Poto. Puis Roger et Poto, puis Roger Baebisi, il y a une mission de service. Puis Roger a une mission de service. Maintenant, on a commis na Poto. Mbaliboso na ya Poto, mbaliboso na mona Poto. Na kuta ba réalité msu sa Poto. Okay. Et dans la bateau biso to kumisa na Kinshasa, o ba prometa biso lola paradis que soro ye na osala oboy, na oyamba yo, na osala oboy, na osala oboy. Donc na kina esprit penza wana ke nde na kebo ba oyambanga, ba lojenga, ba osala nga boy boy. En réalité, on a yé poto. Na moni angote. Bato nyonso balakanga ngai wana nyonso tout. Ba mona na insulté. Et comme il a so bengi mutu. Nazaboy bamsutu wakanga ba téléphone. On a réalité moni na poto. Nego mona réalité na poto bato balinga la sa boko même bato na bandaku na bangote. Dans na poto soro ye oh venanga boy oh mutsa na boy tokutana na nganda. Oh. Beaucoup de nganda, bomeli, à kabeli au moins 20, moins 50. Après, il y a un moment de débrouiller. Donc, mon ami, puis Roger, Nazaki, n'a problème, il y a stabilité, tant na komaki. Naki est stable. Cela veut dire donc que je ne savais pas. Nagoza n'a pas dans l'art.
Mais na poto ba hôtel ka te ko hôtel, il faut bien venir ngoi abetela yo na internet. Ça bien venir ngoi azati. Mozana là na poche mais moitié. Na yeba kiteke na poto ba louer chambre. On peut na mutama be louer chambre améliorer là. Il ne monde na ba difficulté na kutana na na bandeli. En tout cas na ezap na solo wi ne bandeli na kutana na ba difficulté. Voilà. Mais pour nga il faut nga peka esprit pour vraiment na poto za bagarre à boule. Poto za mboka moko bagarre à boule. Vraiment na poto za mutoyo akemba na be bandeli na ye. So ya poto ya facilité. Eza moi passe pour lobi obenga ma chef d'entreprise boza la prêtre. Donc vraiment na poto za muto lala libanda lala na gare muto lala na libula métro muto vraiment na poto ye wana lala libanda lala pe libanda déjà lala na baga ben oui na lala libanda mbala moko wana ezara na mbongo bonake futa hôtel ya ba touriste mon hôtel ya ba ezara lokwa ba trottoir ba ibis chambre moko te ibis te hôtel pende ya ba trottoir chambre moko 10 mètres bambeto étagère wana na lala pina siko ok ba chambre hôtel wana ezalaka pona une semaine na futa une semaine pona renouveler sur une semaine ngana yebite que deuxième semaine bazwa su mbongo te ngasko na ya deuxième semaine na futa mbongo na 2h du matin na uti siko ba magam nanga bitambola tambola na yasko 2h na futa une semaine mususu na ya ba bisinga non ozana rouge rouge ndeni ozana rouge to mbongo te oh siko na bonde la bon na bi bon lokwa boza monter lobina lokala hotel mususu mais na la ta na réception comme ça lobina ke ba bisanga bina non monsieur il y a les caméras notre boss il contrôle tout donc s'il voit comme ça au lali awa biso tozo problème de donc tu es obligé de sortir à 2h du matin mboule les obeta ya balili mboula pote tambola na malili siko moi maman Cécile intolère malili na 2h du matin na bagage na rab ngana na olenga donc ça ba vie ma vie voilà ça ma vie merci na yo bienvenue ngoi merci na ba tour nyoso ba rotala biso merci na Alain Salambi l'esprit ou l'espiritas merci na Apomayala la main noire de la SAP Apomayala topesio mbote ya toi mbote ya trop pardon merci na yo Jean-Paul Welly topesi bambote depuis London. Voilà, donc Piroger mon amboka, tozongi na yo. Tozongi na yo Piroger. Malgré tout ba souffrance na yo, ozotika peka raté, trop de problèmes Piroger. Que passe ande balobaka na portugais, que passe encore yo na Papi le Prince. Qu'est-ce qui se passe? Papi le Prince na be mission belazo leka azoloba trop kombo na yo ni mezo lekela bino na Papi le Prince yazanakin yoza na poto. Non, Papi le Prince, c'est mon frère, c'est mon ami. Il n'y a pas de souci. Peut-être à cause de intoxiqué dans Batumzou, mais Azon a toujours un zéla et aux familles. Est-ce que vous montez un coup? Est-ce que vous savez l'équita, bino batu, au bozaki, puis bien à Weranson, boloba, kaka ma benaye pour que Wera abandonné na kin, bino bozala, na moi ba voyage au bosio. Ben, ce qui est fait d'abord, on a Papi le Prince, tout ça, carrière mon côté. Carrière? Oui, carrière mon côté. Nga Piroger na maison mère naza fidèle na sala 27 ans na 4 maison mère quel que soit na tikala na poto quel que soit ma mutu nga na longwa te nga na bouja te quel que soit nga na lia kutu na maison mère na lia na ba mbata mutu mo bina ko provoquer dans le vie da beto mbata a humilier yo mais nga na bombango kaka na serara sentir on comprend maison mère ba beta to mbata bah oui maison mère ezali kotakoli yo bango te maison mère wana on mona batutu ba uta wenge bazar esprit pour ma muto mona na kati ya maison mère beta musique to ba ko betisa mbata non atala na ba musicien atala biso pe ba staff ba bureau o va na bolem su mutu balingeli yo ke John fo ba diminuer John a ko mimona trop o kamara bo vandi no be te moso ra mutu mai na simano a krelo ka likamo le to ngolo ba mbata oh et ça m'a monté connaît la formation non tant de la formation non musique à Congo pas si formation de formation oh si ko ba marambutu wana nga Piroger na supporta OK na kanga mutema na vanda 27 ans ba humiliation ba to sekanga
Puis Roger, bakenda poto batoya sima ba okene yo batika o kaka puis ata braza ba memaka ote nazala kaka. Donc elakisi ke na mutema munene nzamba talati. Et dépendant peu sur la conduite na comportement nanga. Puis Roger na défendre la maison mère na maramutu, na télévision, na comportement, na biska na zalaka, ça va. C'est la même chose au Papi les Princes à Salaka. Par rapport à Papi les Princes, à Zara qui na maison mère, mais à un moment où Papi les Princes à Longwa qui maison mère, à Kenda ko sa na Bill Clinton. Bill Clinton a moi na bino pe à maison mère. Mais na on est zalaka chaud. Oui bi na ta on est zalaka chaud. Na ta on a besoin chaud ba sala ko tuna nzembo moko boye. Ba cha Papi les Princes le rôle et le yende souzi a wera o Bill Clinton na ba bino ndeba organiser ka yeta nanga so organiser banze ma Bill Clinton do mona siko moto ya la kisa wana tata nanga Papi le Prince a imité président wera na alerte générale ndenga memara mallette donc cela veut dire mona maya bimaka abaluki la pe biso moi minduki mais moto azongisa maison mère ezalaka ngayo na vandia. Puis Roger, est-ce que vous avez la campagne de déstabilisation pour que moi, je bacha écarté tout ça parce que na répondre de motu. Est-ce que ça la bonne foi de ça la campagne pour de gauche à droite? Si réellement ça campagne c'est que yom to bandi campagne ngo. Parce que autant de questions, bien toutes questions pour répondre à biso. Quand on a répondre que toza ndenge morté. Par rapport à nous, il y a loyauté et fidélité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Azonga dans Nzela, na mito azo défendre valablement l'orchestre. Ni ne sala ba meme poto. Te ba memaye. Chez les coiffeurs, chacun son tour chez les coiffeurs. Biso la maison, mais les paniers circulent encore. Est-ce qu'on dit qu'il y a un autre vent à Paris? On dit raté. Bobé nga peu moi, garçon mawa, garçon libabe, boye. Tant tourne en coquille. Ngayon azat. Puis j'ai toutes nos questions. Est-ce que ça a la maison mère, au long maison mère, tout aux indépendants? Puis Roger, à mon Wenge. Wenge man, Yamakila ya Aden. Wenge aussi. Mais pour l'instant, na poto, je suis indépendant. Dans le wango, l'esprit a bien. Tout le monde a dit Manzaka aux indépendants. On dit la gale qui n'a pas petite ça, yanda kuma. Pourquoi tombo mon abisso mbaleti? Monio ça la campagne, il y a billetterie et fongwami, il y a maison mère. Parce que producteur a contacté Kinga. Producteur il y a événement on a contacté nga. A tuni ba condition nga na pesi ba condition nga tango atyango a pesi ngango. Yango mo na esala musala. Mais to komaka na page to kotika malama lo fongwami yo moko. Ouais. Producteur a contacté yo. Oui. A tuni yo oyo bosenga na yo nengo lo bala lingala bokoko na biso bina bosenga na yo. Bosenga na ngeza nini? Bosenga na yo nini? Andimi pe à remplir ango. Oui. Mais pourquoi c'est l'automne sur les canaux de télévision sur le bac bon honorer un appel pour pesa épée moyennant quelque chose bino bato maison mais bo s'attaquer na. Ben c'est le azolo ba on a maison mais ngana lo be on a maison mais té. Ngana lo ba kité nga vandi na ndako. Na moni producteur a benginga. Que en tout cas puis Roger na besoin de service na yo par rapport il y a promotion il y a Wenge musique à maison mais na obetsango na bia oui wana ndaku nanga alors bosenga na ezanini bosenga na peke musique te na lobi na ka bozela ka transport na logement les restes nga moko maintenant on a ye producteur absinga atali musalo na sali abi non l'ouvrier mérite son salaire donc d'abord on a ye. Vous comprenez? Okay. D'abord, on a yé. Tant on a yé ce qu'on a sali, bah, yé mort tant que moto habite l'ouvrier mérite son salaire. Donc, aux hommes mérités photo ciao, n'a-ba. Condition aux hommes, on a eu. N'est-moi pas, c'est le scram, papa m'a pas ça. Ce qui va bien ici. Est-ce que vous avez concert en deux? Le roi Bill a bétagé Grand Paris. Cette fois-ci, Adidas Arena, puis Botal et la PC, les Bokabolongo Bongo, tant que Bana maison mère, et troisième chose à Bongo, troisième chose à l'Anan. Ben, je ne crois pas que le roi de la forêt n'a qu'un même format, je n'en dis pas. Oui, le roi de la forêt, bien, on a l'inaké, Azalara Moto, à Innovaka. Donc, événement, ils ont la couleur, ils ont la macam. N'en dis pas que Adidas Arena, ils ont la même format, ils ont la Grand Paris, non. Adidas Arena ça na makamsusu. Bon na makamsusu.
Voilà, Adidas Arena et Bourmona Makamososo. Tout le monde a bisogno na maison mère ndete zo salama na 2 poids 2 mesures. Bazo privilégier les uns les autres ndete zo à la moi calcul. Non. Pourquoi vous beng ça l'obésoté? Pourquoi vous beng ça brigade? Pourquoi vous beng ça ba o ebelé ba roi David ba salé la bino pe ebelé na kata maison mère wana bozo pona kaka ba tête. Ben au moni wenye musique maison mère zanda kwa mutu nyonso. Batu mutu batu ano tanga komo baza bato batika ba prince. Ba chaba brick na bango pe na kata ndako ba bengi maison mère. Ezanda kuna bango, ba chambre na bango ezala kaka. Donc mutu amimoni ke aza disponible na moment maison mère ezo un événement. Soka approcher, je ne crois pas ba benga na yi. Bako s'approcher de ndenge nini lobeso s'approcher ki na ndeko na ye awa héritier comment il calcule pour wera zala ki wana ba longola voir même combo na ye bako s'approcher ndenge. Ezaki concert wera te. Je ne crois pas que wera soit avait décidé pour que na concert héritier non. Le roi d'Afrique na concert héritier zala ki invité. Donc na limite ka décider ki na 4 concert héritier, je ne crois pas. Ezaki conseil héritier. Donc, ceux qui m'ont tout son là quitté, c'est qu'ils ont volonté héritier. Est-ce que mon zolo parce que mon héritier, c'est héritier, c'est moi, le roi de la foi, il a parlé. Ceux qui osent monter autant bien té na komba ouera son, je ne crois pas qu'ils osent la bien héritier. Je ne crois pas. N'est pas l'héritier parce que héritier, c'est un frérot, ou tu vends dans la trop de cause avant 4 000. Ceux qui m'ont venu au tambola bien na combat je ne crois pas au héritier qu'on approcher. Donc ceux qui peut-être m'ont qui n'a envie à conseil héritier et que bacha qui est c'est pareil par rapport à comportement na sale comportement na. Vous comprenez? Bien héritier sur tambola bien na werason a ochoka te tout le monde a bien si le beso a na dom. Bon, en tout cas, peut-être pour le théâtre, pour moi, là, moi, peut pas un peu mon tour. Ben oui. Robin appelle Zouezoué. Robin appelle Zouezoué. Ah, pour ça, théâtre. Nana, tozalia wa. Masidi. Nana, le bafon. Moutouano, tanga kombo, lelo, ana voité. Natalem, taba mekana jonga. Masa mo apotoka salaki concours ba animatera. Na bosani koma masa ngobu e masa moka biso pe abando ya pe minga. Amula ibo. Galo wanted. Ye wana. Oh mais non, te atalaka concours ya ba animateur répétition zara na jonga. Tokenda total arat. Muto tanga kombo azora kao moko voix ezati. Normalement c'est normal, c'est tout fait normal peut voix ezalate. Pourquoi? Parce que à travers kaisusu ti ndana chanteur. Oboni mungongo o. Ceux qui ont travaillé sous tes papa, et comme yo kilo. Et c'est tout à fait normal. Donc, héritier vraiment, si on a besoin, ayo ça m'a sonné, avec un moutongo. Oh, c'est quoi, bon, tu quoi, pourquoi, avec un héritier, soit un ça m'a sonné, ben un zouezou. Voilà le problème dans le beso. N'abissio que, dans répondre à la question. Mouton est valable, au besoin que ceux qui héritier, ben un c'est à la roi David. Pourquoi roi David? Parce que roi David a une voix. Il est tout le temps à travailler. Roi David a une création. Batomsu banda batikala na la main sur le câble. Tile le bakarama nango. Yo qui le besote pas Fabrice. Na Fabrigas, l'album na bango les inséparables. Yo qui bango. Atana nganda lotoko na yo kita. Atana nganda lotoko penda boyesiga penda batu ba mela masangezanga bouchon. Abulo yo. Et yo kanité. Tala batum so la batu ampoka. Batum tala Fabrice ozana shomi na yo, shomi na ngwana ndeke likolo. Apesa makambwa. Oyo kota mpoka na makam na yo pamba di. Obela pendant longtemps. La seule personne ou vanela na tête ya mutu. Tango zo beleza lo beso. Lelo yo lo belé boy, est-ce que mon nango ya musique ezaka na ingratitude ndezalaka? Tant na mona ga aloba mabona sekare mingi. Ngana bela pendant longtemps te. Ngana bela ki opération. Quand neza zo tambola bwenzo te tungisi na kesala na kenda na salle échographie ba moni ngana nazana hernie étranglée. Hernie étranglée ba docteur Igmalongi ba otala ba docteur Laza ba otala ba yebi. Hernie étranglée.
esengi ngamba mo basalanga opération na hôpital KMC na Kabinda na Barumbu na veni Kabinda. Nde jour basalinga opération lobi nango na mbeto hôpital basalinga opération lelo lobi na zongi na chambre nde batuka baya otalanga nde zwezwe ayaki pe Barumbu mutu wana ozotanga na kombo zwezwe obi zwezwe comédien wana o kala wana o wana ba murumba batakola ba makala na elongi ndo moni zwezwe ayaki Barumbu epa ipo mufuele mutu na biso wana na Barumbu salon de coiffure ipo mufuele na Kabinda yayaki wana nde petite sœur nanga Balbine Ipanga azaki wana ba beta soki puis Roger kutu basaki opération azan nde yepe na tango wana ana maison mais ayeko tala chef na bango chef na bango moi nga azaki administrateur na ndenge nini yokoma chef alobeso parce que nga administrateur nga aza na kati ya administration porte-parole fait partie na administration non ayeko tala chef na bango c'est tout à fait normal ayaki atalinga apesa pe lokote avandi kaka nde bato to avandi pa kei na est-ce que ça problème maison mère yolinga apesa nini ben baya otala pe muto malade mabo pamba te assistance wana yolinga mini na kasi ona biki ayaki otala nga assistance wana na sepele na yango mais ezate ka kosala ki ona bela longtemps nga na tikala ko hôpital une semaine te na vie nanga nga tikala ko hôpital 2 semaines te na vie nanga ke na bela longtemps non banda na boto matile ona kota na hôpital te ya bela longtemps il faut pas okosaka tozo komona biso na suka émission nga pena maison mère oyo wenge oyo en général peto fandi pe kaka wato yo mona Marie Paul azongeli biso lisusu awa o parmi ba grand F ba chaka recette yo d'abord en état wenge oyo en état l'ancien na makamba wenge koyoka Marie Paul koloba beblo a genre wala de yo o sali analyse ni o sali non sur maloba ya bongo ben na regretté na comportement vie ngo koloba mamba bon parce que les loviers aza compté parmi les ex-musiciens. Ah? Ouais. Les loviers parmi les ex. Bateau ba mona podium kala na vie. Bateau ba simba micro kala na vie. Exit. Yo bimbula vie na répéter na vie na. Yo bimbula. Te yo bimbula pena vie na répéter que rap vie na mto répéter yo bien ngote. Donc aza ex-musicien. Lelo oyo no che ex po azalaka asiejaka na makambo répétition ezaka wapi abetaka wapi et album nezanini yango wana ti loko ezate mais ezalaka na mandate kasi ezala na kala ti wana lo bala msuba bilo ba 2000 ans ba 2001 le to na 2025 donc aza ex musicien a supporter succès ya mwana bato mama Bintu héritier Watanabe miziki ezalaka te ki oka batu moko to mibale babeta mbunda maboko elemba bango depuis tangu tu wenge zali wenge maison mère wenge BCBG ye pas zara obeta ye pas zara est-ce que bara longola ke te ye longwa to na ta wenga na jibe non depuis tanga Franco Lombo makia di papa Tabulay ba jano bombenga pe bazalaki ba papa wendo koloso bazalaki ba artiste Zaiko pe zalaka langa star zalaka fallait tout le boiter le rôle na minute ezali papa Tabulay na papa Lombo donc langa ko zalate nini boy ko zalate non wana ezali ki mutema mabe eza jalousie soki tana eleka vanda na tranquille ba pesa le kumu ba pesa honneur étant que ex soki nini eleka soki tana yo eleka supporter vanda est-ce que mboka na biso respectaka ba légende te ba les anciens te mboka na biso na musique yo so mona sika babungela papa Jano Bombenga yo so mona sika babungela Nyoka Long parce que baza ba vio ba se respectaka d'abord muto zo tanga komba manka kutu pepe calé en panya respect parce que c'est l'artiste au na tangwana za ki sans polémique papa bato alobaka na été c'était pepe calé mais vieux wana benga ninja munene azalaka te tala nanu oke ko provoquer pepe calé donc vieux wana banda mama kala ti agena lobake fruit préféré neza les beignets tu vois hein eza que vieux l'air mora luka kaka alors nini fruit préféré neza les beignets to okango pardon donc lelo oke ko lola oke ko loba héritier azana 3 chansons succès. Il faut être Lucifer. Attends, Lucifer, pas se plaindre en côté.
omona koboya ka ta mutu be pourquoi soka ndimi ke héritier samsa na bien ekolongola nini ndenge biso to ndima nga ndima héritier ndenga na ndima nga obiki nga na ndima Petit Fally ka moko onga mana mona na shaba wana azo yemela biso asa ba 28 to kabele ba 1000 francs bani mais lelo nga na ndima yoki petit courage tala lelo comme peut sepesa biso vandi po ka diki ozo ko peu asel pe loko bato sepela nango il faut ko yeba ka ndima ta mutu papa na ngai et ça le nini pourquoi ko linga obimara jalouka pour rien boye soko ndimi moninga yo pe ba ndima yo mais soko boyi mutu en tout cas okuta bako to rappeler yo que oza ex musicien vanda na oki bien voilà puis Roger tozo comme presque souka et émission na biso to retenir nini na passage ya puis Roger to moni pe au comme musicien au comme pe na producteur to zela nini pa ya puis Roger na comme musicien te na kotama musicien na zongeli nde makab na nga activité na yo ya musique ouais na za album na nga eza studio comme on a récupération donc Maxi single na nga récupération oyo na oyemba bato le roi ba PDG Alain Boila le charismatique de Lyon bato belé ba ya Léon Kibwisa baza wana bato belé le roi ba venanga David Mvemba Solambongo ba venanga et même pinga libule zanga suka baza wana baza na besoin nango ba PDG Malum avocat arme fatale baza wana ba ya Niki Kuba baza donc bazo zela donc récupération Savané Moiti mokonza ba voiture de luxe na Congo bazana ba ozela donc na studio mais pour l'instant na tiena on stop pourquoi na ça focaliser na promotion il y a concert ya Werason les rois de la forêt Adidas Arena donc neto zaboye bana wenge donc to koti déjà na ouverture ya billet 100 000 euros ouverture il y a billetterie donc bon bana maison mais le monde entier botala émission qui toko à Patrick Massidi donc na osenga bino déjà bokende kosomba ba billet donc bokende kosomba ba billet pona ba oyo ba osomba na internet pona ba oyo osomba na internet est-ce que na Fnac eza pona bonga pa golf gizola te na Fnac ezali vente physique okay bato ba osomba na espèce vente physique donc ok osomba vente physique wana ok na Fnac ok na Carrefour ou bien ok na Auchan ok donc pona osomba ngo donc vente physique ok na Carrefour ok na Fnac ok na Auchan wana ok osomba na espèce mais pona osomba on internet okota na Ticketmaster ou beti Ticketmaster osomba ngo ou bien obeti www.adidasarena.com ok osomba ngo donc bana wenge ba epsinga déjà ouverture bietende fungami félicitations na bino déjà billetterie déjà et makambo voilà et là ça que bana maison mais bana nzala ya Werason donc batonda kité deuxième mi-temps ngo ezoya donc deuxième mi-temps Adidas Arena oyo ekozala somo na bandeli pona kosomba billet ya Werason so lingo somba en espèce donc ok na Carrefour partout ba Carrefour ezali okota billet ya Werason ezali ou bien ok na Auchan osomba billet ya Werason na espèce o to benga vente physique ou bien ok na Fnac osomba mais so osomba na internet ne bienvenue ngoi ya papa Cyprien ngoi ba mesana balinga internet donc okobeta na Ticketmaster mais bienvenue ngado c'est Ticketmaster onene vous comprenez ou bien obeti na www.adidasarena.com voilà nde obeti yango vraiment Patrick Massidi voilà un peu ba précision oyo puis Roger naza nango pona bino donc na idéologie toujours voilà, merci beaucoup puis Roger Mwana Mboka merci Nanengo rehausser présence dans la plateau Nabiso une fois mais ezala yasukate au plateau ndako Nabiso et tu vas accompagner album nayo récupération merci single récupération na rien un peu studio pour na bandi studio na Lyon na rien un peu na Paris pour na travaux mususu oui c'est un travail parce que tu travailles parmi ba featuring nanga nazo dévoiler car Eboalotin non roi David a ça danger roi David pourquoi au préciser car Eboalotin c'est un frère c'est un mon ami de souffrance ayebi nganga na yebi bana na biso ba yebani makasi
donc nga na longa ndako na nga na ko lié pe Boalotin et Boalotin longa pe ndako na ene vana ne pananga donc nga na pe c'est la grande famille attendez nga longa ki maison mère nga na to tikana raté jour oya pe poto e sanga masa oya poto et kokisa manga pe yo na poto donc c'est un frérot donc Boalotin et en plus de cela Boalotin c'est un grand chanteur na niveau GT bon mon a bongo te Boalotin ça valeur bato ba mona Boalotin bo mona grand parce que Boalotin za maela ana maela nzembo na niveau GT il y a au moins le roi de Fora PC vraiment titre à procurer à chant et une animation et roi David baloba poto za cimetière ba musicien mais roi David a longo le Congo bino mo bato bakenda jonga ba ebi niveau roi David abimisa toujours bilo asika abini sara fort artistiquement venanga japonais malade déchiffrer album japonais malade à somme et na travailler pe na ba parole ma kaso ba travailler dans wenge logo ba noko seguin venanga chakule ndazo yo kayebi ou bien venanga restaman buropela ayebi oncle Dibé bongongo oncle Dibé veut kumen bato to travailler na bango bato ba bimisi ba plan oh na biso banzembo ananga monota oka pire j'aime tout na kanga mokili boy donc ce qui vraiment olingo yeba na susu Jimmy Belao Yannick ni ya remorse M22 business fiston ituku nande kono Bruno Lubika monga propre boya nakata nzembo album wa bo sepela sombele suka bisanga boloba suka bingwele maluku suka Kinshasa na pesa mbote na Claire Essence Kamalando na pesa mbote Laetitia Boula femme d'affaires moi ça mbongo Laetitia Boula Iget Boula Balbin Ipanga na Kinshasa belle toujours Yuyu Laing na Suisse Yuyu Laing na pesi bambote Thierry Vangu le pépinière na Matadi Thierry Vangu et pourquoi pas Thierry la France na Katia Paris Thierry la France Gabi 18 ans Gabi Tamba 18 ans non na pesi bambote trop Gabi Tamba tonton Kikula moto na tembe et arme fatale ne tombera jamais c'est le PDG Malou Mavoka oyanga moko papa Mathieu Zotobo sanité Alain Panzou les silencieux basala nzambo basimbaranga na ba prière na église na biso colonne de feu na longo le chapeau et a commencé par l'homme de Dieu le docteur Israël Isambo avenue Foulou la numéro 50 na Lemba Terminus église colonne de feu mais na Lyon na pesi église flamme de l'espérance avec papa pasteur na biso Christian Moussobi ya maman Clarisse voilà merci na baïne so batali biso merci na bienvenue ngoi so bomonaki image ya kitoko boye zaleki bongo grâce ya bienvenue ngoi émission oyo tolingaka bo partager les biso pour hospitalité bozara nango et bolo barana ndako ke émission oyo kokani na yo mais na Lyon et appelle massa mope a solo la ba héros donc azama samo bien ko bonaye dira mombolo de Brazzaville dira mombolo yoro ba komba Brazzaville mombolo batambola mingi na Frère Bamanisa Nzambe à Lyon petit frère Batu ya Jimmy Bamanisa donc voilà merci na baïnyo so batali biso merci à toi Scrami